Moto soka ndimeli nkolo Yesu Masiya. D'office azana 99%. Oui. Ya kwa mbamoli mumusanto. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent, qui prêchent la parole, mais ça n'a pas piton. D'accord, ok. Et ça, spiritualité à Satan. D'accord. Et je vous apprends que beaucoup de serviteurs de Dieu, soi-disant aujourd'hui, il faut que ça l'attention, maman. Kebi saka bato. Bino bato saka bémission. Bato ba keba ba selme nganzambe lelo bazana kati ya bu diabulu. Bazana kati ya bu satana. L'église mingi lelo. Et ça gouverne bonu banzambe te. Esprit ya bato ndem tezo kambango. Spiritualité na ngambo ya Satan. Voilà que c'est facile pour découvrir là. Oui. Parce que mutu oyo azala molimo mabe ya Satan kati na ye okokute na makambo ebele ya mabe. OK. Bizali ya mabe. Maloba mabe. Etaleli ya mabe. Banvi. Eza belé, tout ça mon porte-monnaie magique, tout ça mon dingwe. Et donc azé so munda zo munda, so ka bisika mouchoir na ye. Yaba ko poli. So ka popo le mouchoir no kwei. Ou bien so ka tiango boy. Avec ce coup de tête, il faut quitter. Oui. Donc eza la spiritualité, il y a Satan, mais eza opérer différemment na bazoto batu et puis la bomo ya batu. Na domaine spirituel politique na makamba molimo presque la majorité ba politique bazana misala mabe. OK. Na bina majorité yango na bazana na motema te parce que OK soki ba coach na spiritualité au niveau na et pas satana akolongola longo moko mama tulanga lo akolongola yo akolongola yo mawa. OK. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balina mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango Ndeko tamaka yango Oh na Vincent Makeba. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis vraiment ravie de me retrouver encore devant vos écrans. Vous êtes vraiment très ravi à vous retrouver dans les sous. Vous vous êtes posé des questions, ça fait longtemps. Maman Sephora Kenda Wapi. Donc aujourd'hui, je suis de retour. Donc je vous resalue encore partout où vous êtes. Internautes, nous surtout dans Ciel Ouvert TV, nous sommes fidèles dans Ciel Ouvert TV, fidèles dans Kolanda émission, dans Kolanda annonce, dans Kolanda Makambunion surtout la cabine dans Katia chaîne. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas me présenter parce que tu es banni déjà. Je suis une fille de la maison, je suis de retour chez moi. Donc aujourd'hui encore, nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu, pour vous édifier. Notre thème encore est vraiment un thème très important. Il faut que le peuple de Dieu makambu etali makambu ya molimu. Donc thème na biso tokolobela lelo, la spiritualité. Beaucoup de gens se posent des questions sur la spiritualité aujourd'hui. Nazawana, on a commis sa question na bino et pas ya invité nangai, mais avant de présenter bino invité nangai, je tiens à saluer l'équipe technique qui travaille derrière la caméra, derrière tous les matériaux que nous avons pour la Coco, mais c'est la bien émission. Je salue l'homme des dieux évangéliste Cédric, je salue le frère Josué et ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans la équipe technique, il y a Ciel Ouvert TV, que Dieu nous bénisse. Je vais déjà saluer mon invité, Bokoye Baye, c'est un homme de Dieu qui parle bien de la part du Seigneur. Je vais les saluer, beaucoup découvrir tout de suite. Shalom, shalom papa.
Shalom, shalom, servant de l'Éternel, Sephora, Makela Jade, comment tu vas? Je veux bien, merci par la grâce de Dieu. Et vous, comment allez-vous? Oui, ça semble aller, malgré le corps me fait un peu mal, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Comme Dieu nous a donné le souffle de vie, je crois que nous allons les glorifier. Oui. Parce que être vivant, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Sur la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions être vivants. Oui. C'est pour cela que je bénis son nom, je bénis l'Éternel pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Oui. Malgré le corps me fait un peu mal. Oui. Mais comme je suis en vie, voilà, nous sommes là. C'est l'essentiel. C'est d'être en vie. J'ouvre une petite parenthèse. Toi aussi qui traverse des moments difficiles. Donc, Zala n'a attitude, le col à papa Vincent, il est en train de traverser des moments difficiles dans son corps. Son corps ne se sent pas bien. Mais il a dit que l'essentiel dans l'homme, c'est la vie. Comme la Bible nous dit que dans la vie, ce qui est important pour la personne, c'est d'être en vie. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le fait que tu sois vivant, c'est l'essentiel pour toi. Papa Vincent, avant de commencer, et Coco Tanaka, tu as profondeur, il y a émission la Bible. Est-ce que nous pouvons commencer avec la prière, avec votre permission? Gloire à Dieu et merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Bon, tout semble là. Merci. Seigneur, te merci pour la bolingono kat nabiso. Merci. Parce que c'est toi qui nous donne le souffle de vie. Nanzala ngono nzambe tozana bon moi. Ngai na kumisio na pamboli nzambe. Pona ba merveille no c'est la biso Seigneur, surtout mingi. Na bon moi pesi biso kuma masanzolama. Na tango totiki maman oya émission tozo sala ensemble avec ta servante Sephora Makela et que tu puisses nous assister au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne à ton serviteur l'intelligence, la sagesse de répondre à la question pour édifier les botanayo et bananayo. Nous t'élevons, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous. Et na téléspectateurs, nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, pour cette belle... C'est gentil, hein? Gloire à Dieu. Et pour la présence de Dieu. Donc, nous avons ça qui est vraiment émission Alléluia, émission encore riche en qualité et beaucoup d'expérience. Toi qui cherches à découvrir des choses sur la spiritualité, à connaître aussi c'est quoi la spiritualité, le papa Vincent Hazard, un gros poisson, le gros poisson, le papa Vincent, tokoye baeti na kati. Donc toko redécouvrir, il faut déjà découvrir, mais toko redécouvrir. Papa Vincent, thème Nebiso Alelo, nous a informé la spiritualité. Les gens en commençant, pour expliquer peuple de Dieu, c'est quoi la spiritualité? Par définition, c'est quoi la spiritualité? Merci maman Sephora, gloire à Dieu. La spiritualité, vraiment c'est vaste, hein? Oui. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. C'est quelque chose qui est invisible, mais ça n'a pas fait que ça n'a pas la spiritualité. Donc, eza eloko imona na kate, mais eza na be fait que le kabakambo izomona na. Parce que si nous lisons la parole, nous allons voir que la Bible nous dit que c'est le spirituel qui conduit le physique. Donc, na ba domaine ya moto. Pe na ba domaine ya bo moto. Na makama mukili. Mingi zaka dominer na spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui est réel, mais ce sont des choses qu'on ne voit pas. Et ça moi pas si pendant mon boyina misu mais ça n'a pas fait koleka bomoto koleka makambo et puis spiritualité et koleka la même maëlle à bomoto parce que makambo sala makana molimo ce qui balobi ba réduire yango na dimension ya musuni boyi ya bomoto boyi mutumo ko comprendre yango azate. Parce que ezaba makambo oyo ezomona na tout d'abord parce que moni faiblesse ya mukili bato ba croire kamina na makambo ezomona. S'il voit quelque chose il dit que eloko eza réel. Ça va exister. Mais s'il ne voit pas cette chose là, aba na ko douter na yango. Na pour exemple moko. Par exemple de baloba ke ba lemutu. Bando ki ba lemutu. Et ça bato nsusu ba croire kanango te. Oh la sorcellerie n'existe pas. Oh balia mutu ndeni mutu ngo tozomona yi. Ozomona. Donc or que ce sont des choses réelles. Mais ezomona na ndete na miso. Oui.
nakosenga na bato balimbisanga na meseni kovibre lelo nakovibre mpenza te nakoloba na état moko normal mpo na bato bacomprendre ok ntango na vibraka wana naka show wana ntango mosusu bocomprendanga malamu te lelo nakozapana kola mwa sango moko boye naloba na kimia mpo bato bacomprendre ozomona donc eza makambo oyo miso ya bato emoni te mpe makanisi ya bato ekanisi te mais ezosalama voilà ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, voilà. Bien aimé, j'espère que au Simbi Kaenabi que vous notez, parce que Makambo Papa Zolo Balabi, c'est vraiment important. Total, en aucun habilité, mais tout garder en haut, n'a pas écrit, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. À la prudence, comment Makambo Papa Zolo Papa Vincent, expliquez biso spiritualité. Ce que il existe combien de sortes de spiritualité? Maman Sephora, merci pour la question. Il existe que des sortes de spiritualité. Des sortes de spiritualité. Oui. Okay. Nous avons la spiritualité de l'éternel, Dieu qui nous a créés. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il a vu Dieu. D'accord. Mais Dieu existe. Il y a tout le monde na kombo ya Nzambe ba makambo ekela mezali. Parce que Moukile Salami Nanguya Yanzambe. Ok. Et puis, lorsqu'on cite le nom de Jésus-Christ, pendant le Kamoko Songolo, tout le monde a fait. Parce que Jésus-Christ, il était non, mais comme dit les Écritures, à Koufaki, à Sekoui, et puis il était enlevé au ciel. Alors, Jésus-Christ a comme spirituel. Mais sans autant que comme on a eu, aux hommes les ça l'a fait. D'accord. Parce que la spiritualité est plus forte que le physique. Donc, première spiritualité, tout le monde a la spiritualité de l'éternel, de Dieu. Ok. Alors, deuxième spiritualité, tout le monde a Esalia, diable. D'accord, la spiritualité de Satan. La spiritualité de Satan ou de diable. Le diable est aussi, il est aussi un esprit. Il agit aussi à peu près le rôle en Zambie. Mais oh, il y a Ezali, spiritualité, il y a une position négative. D'accord. Oh, il y a un positif. Okay. Mais il y a Satan et négatif. Alors, la spiritualité de Satan, Moussa n'a pas nuire. Kobebisa. Et ça, la kaka mabe. Mais spiritualité en Zambie et ça la malam, to bolam. Alors, dans toutes les deux spiritualités, nous sommes ça. Et ça la wape, ça na mukili. Spiritualité en Zambé, la spiritualité ya Satan. Nous sommes ça qui existent et puis nous sommes ezali ko sala. Nakata mokili. Mais nakati ya ba spiritualité oyo, et ça la ba couche et belé, ça la ba chambre et belé. D'accord. Nde soki nzamba lengi toko fongola ta prochainement ba chambre ya spiritualité na chaque côté na bamboka na betni na ba tribu wana nde tokolobela yango omona ke nyonso bezali ko agir mais ça ndenge moko te. Je peux donner un exemple typique. Oyo bato ko saisir ngai facilement. Allez-y pasteur. OK, merci. To bana spiritualité bunzambe. Tout le monde babi spiritualité bunzambe zali mais na kati ya spiritualité bunzambe ezana ba chambre ebelé to ba couche ebelé. Pasteur Vincent, excusez pardon, na kati yopo na morning na ndenge ozokende le peuple le dit ba otika la mwa mokie ici ma pasteur Vincent place où on lingo toucher avant toucher on a lingi on a tout na question moko ezaya koyeba ndenge nini ya ko différencier spiritualité ya Nzambe na spiritualité à Satan. Tozomona lelo même na milieu ya ba église même na milieu ya mokili tozomona. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui prophétise. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Maintenant, qu'on détecte on expliquer mais est-ce qu'on a détecté on expliquer par rapport à Makambo et Zolekan. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Aujourd'hui, tout le monde est devenu évêque. Aujourd'hui, tout le monde vient parler de la part du Seigneur. Ce que tu connais pas ndengeni ko différencier où est la spiritualité ya Nzambe, où est la spiritualité ya Satan. Maman, se fera très bien jouer. Surtout dans le domaine de la spiritualité à Bunzambe, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Pour nous comprendre. Dans la branche où il y a parlé de la spiritualité, et ça l'appelle une étape. Oui, une série d'émissions. Oui, une série d'émissions. Pour nous comprendre en madame. Nous avons ratakangote.
parce qu'on on va parler beaucoup de choses. Et qu'on veiller bateau. Oui. Autour de la question, moi, me dit qu'aujourd'hui, nous voyons tout le monde sont devenus des prophètes, des serviteurs de Dieu. C'est tout le monde qui prophétise, Ouais. tout le monde, Dieu m'a dit, l'esprit m'a dit. Non. Maintenant, comment détecter que où est Nzambe, où est Satan? Bible zolobake moto aza molimo nzambe. Molimo nzambe katema na koganga Abba Père. Oui. Abba Père, cela veut dire que le Seigneur soit loué. Oui. Mutu oyo aza na molimo ya nzambe, okomona tola boro nzambe azo kumisa makati na ye. D'accord. Kibungai, otobenga na français, les mois. Oui. Ekozala moins Oui. que bunzambe. D'accord. Bunzambe ekomata makasi. Et bomoto ya mutu ekokita. Oui. C'est pour cela Jean-Baptiste, tant à mon qui Jésus, alors il fallait y a matangana kita. Oui. Parce que Jésus-Christ c'est celui qui était le maître de la spiritualité. Oui. C'est que Jésus c'est lui le maître de tous les esprits. Oui. Parce que Jésus alors qui l'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Pendant que teya, pendant que kangola, pendant nazolo pas bien. Très bien, papa, très bien. Ah, c'est. OK. Alors, ce que moni mutu. Alors bi que azana molimo ya nzambe. Oui. Azana spiritualité pas ya nzambe. Mais le moi na ye kufate. Oui. Azana ego moko démesuré. Oui. Disqualifié ye ezali fausse spiritualité. Oui. Spiritualité azana ngoza ya bunzambe te. Et s'il fait des miracles, il fait des propagandes pour lui-même. D'accord. Olia salango na kombo nzambe. OK. Boya. Nzamba akobikisa. Boya. Bona. Baya pa nani, pa ya yeto pa ya Yesu. Oui. C'est ça le problème. Oui. Parce que Jésus-Christ, yemoko asala ka marketing. Ya eloko atika na musali na ye. Oui. Yango mana ki yeso ka bigisi mutu. O mona mutu yeso petse ko ngolobate. Oui. Mais mutu ne mwake panza sana. Oui. Ozomona bato bapanzaki sango be ko Yesu Masiya eza bato baze komona ba makambo oyo nzamba baze ko sela bango. Yango moni babengaki bango ba chrétien. Oui. Eza te ba mpese comme ba chrétien. Babengaki bango parce que l'esprit de Dieu était sur eux. Oui. Et bato zo découvrir molimo nzambe wana katina bango na nzela ya misala. Oui. Pe ya ba comportement. Oui. Mais to somo na basali ya nzambe mingi ya lelo. Ba surtout ba prophète mingi ya lelo. Soko tali les mois na ye kufate. Ce n'est pas Jésus qui vit en lui ou en eux. Ezali bango moko. Oui. Alors, sur ta spiritualité wana, ce n'est pas la spiritualité de Dieu. Oui. Ezali skoyo ya mulu mabe, ezali ya Satan. Oui. Akolinga mingi ye amata que Jésus. Oui. Abano sabi ba makambu pona honneur na ye. Mais que y a Jésus. Gloire na ye que ya Jésus Christ. Ya le to somo no mona kaka. Moto tsalinga ba benga dadi. Azala lokola gouverneur moko beto président église na ye. Azala lokola moi chef de l'état moko boye. Voilà. Donc voilà ce que yo spiritualité ne vient pas de Dieu. Et je te parle à Satan parce que maman se fera. Oui. Il ne faut pas oublier. Oui. Jésus t'a à côté ya. Jésus a qui n'a même capacité, même diapason, même niveau que Nzambe. Mais Jésus a papa n'a pas mutatindinga. Papa n'a pas mutatindinga. Or, c'est lui-même qui était le père. Oui. Mais alinga qui a l'effacé, papa n'est azala amata. Oui. Voilà la spiritualité oyo. Jésus aiki dango ezoko talisa ke azana molimo ya nzambe kati na ye pas moto na nzambe. Maman se fera. Très bien vraiment en tout cas naza déjà satisfait la ndenge tozo kenda et je suis sûr que le peuple de Dieu bazo landa biso bazo vraiment satisfait. Pasteur on les lignes to sala sous marche en arrière pour marambo zo bimé c'est vraiment vérité mon barème hein? Oui vérité mon haute qualifiée les mythos ça sous marche en arrière au lobby que mutu o azana kati ya spiritualité na kati ya nzambe fo ego na e kufa donc na lingi opesa biso un peu ba critère wana liboso na senga ki catégorie ya différentes sortes ya spiritualité parce que na lingi opesa biso ba critère nini ezana mutu oyo azana spiritualité côté d'abord ya nzambe et puis okopesa biso ba critère ya spiritualité mutu aza ko pratiquer spiritualité mais na ngambo ya Satan ba critère ezani loko ayo po outa kuna papa pandie na biso no makambo ngoto e c'est simple maman Sephora. Oui. Parce que moni batomi bazo sambela lelo ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Oui. Surtout mutaza moli mwanzambe ako discerner oya nzambe na oya Satan facilement. Oui. Je vais vous donner un exemple qui est dans la Bible. Au moment qui mukonsu
avant de sa réponse, on m'a dit que mon Paul a dit côté. Il y avait une femme qui était animée dans Molimo Piton. Mais cette femme est prophétisée à l'honneur de Paul. Elle glorifiait l'apôtre Paul. Bon, landa mutoyo. Makabozo beza solo. Atemno makambanzambe nzambe azana bomboy. Nzambe alekili kolo. Mais ce que tu as dans la Bible, on a que l'apôtre Paul azalaki tourmenté à lui-même. Oui. Comment tu as mourir mon nzambe te? Akedeko kokumisa kanga iboyi. Oui. Soka de qui mon son a prophétisé. Soka de qui mon son a prophétisé. Eh bah toujours que mon son zaki prophétesse. Ya nzambe ya solo. Oui. Mais un jour bah quand moi apôtre Paul ailleurs il bosse moi sur le cas moi sur na Elisus. Oui. Mais que apôtre Paul c'est qui fatigué. Ce n'était pas l'apôtre Paul, mais c'était l'esprit qui était na quatre apôtres Paul. Et ça qui est fatigué comme on a Satan a peut-être ma solo mais Aris. Oui. Azobata manasima, il y a prophétie. OK. Pendant comme ça apôtre Paul. OK. Dès que apôtre Paul a pas mêlé. Moi na moi soana et puis mon livre m'a bé. Et puis mikati na yé. Est-ce que l'homme a besoin de salama? Pasteur Vincent. Donc, il y a beaucoup de gens qui prophétisent, qui prêchent la parole, mais ça n'a pas piton. D'accord, OK. Et ça spiritualité à Satan. D'accord. Et je vous apprends que beaucoup de serviteurs de Dieu, soi-disant aujourd'hui, OK. Alors, na réponse il y a beaucoup de tuna kingai. Pour na que mutoyo spiritualité na ye eza ya bunzambe. Bibo bike boko babango na bizaleli. OK. O mona eloko seko zalana bomo ya mutu wana akolinga mingi kokumisa nzambe pe kosaela ye. OK. Ozomona? Oui. Ye akosefase nzambe de akomata likone parce que ministère ya zana yango molimo ya zana yango eza molimo ya nzambe meza yete. Yango moni Paul alobi si je vis c'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. OK. Alléluia. Ozomona? Amen. Donc Paul ce côté va dire à Paul on mona que Paul a qui changer à une autre personne. OK. Donc mutu oyo a spiritualité côté pas ya nzambe a kotra changer à une autre personne. Mais pasteur Vincent c'est quoi na félicité? OK, avancez papa pour profondeur fédère makambo. Bon moto na ye ekokufa. Bizaleli ya bon moto ekokufa. OK. Elobeli ya bon moto ekokufa. OK. Etali ya bon moto ekokufa. Donc makambo eza terre à terre na vie na ye mama sefo. Eko za susute. Parce que yo nzambe da bana ko zolokumu kati na ye. D'accord. Mais le tozomona pasteur Michel Ngobeta na Stade des Martyrs, à quel point il y a semblé pour ne pas ça la plaine. Spiritualité à faux. Tout le monde qui prophète dans la Bible, Abin Zamba Tindia qui est bon pour la panneau à faire. Pour faire la plaine. Spiritualité à Satan. Tout le monde a ça en Zambé. Soit ça en Zambé. Mais les réseaux sociaux, ils ont discuté na Kofi. Ils ont soit na Kofi. Oh, mais quand on a une guerre na chaque Congo. Azana molimo mabe. Spiritualité à Satan. Mosali ya nzambe mais azana be jure facile. Akine ko finga. Akio kontra makamba bato mukili pamba. Or nous sommes appelés pour prêcher Christ. Oui. Et Christ est ressuscité des morts. OK. Christ qui était comment dire? Qui était cloué sur la croix. Très bien, papa. Il était cloué sur la croix. Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Tout ça, il y a discuté avec les réseaux sociaux. Parce que la guerre na wera. Parce que la fanatique, alors il passe que ngana zalaka mutu ya fali. Na zalaka mutu ya ferre. Donc Batouana spiritualité dans Nzambe te. Et comme ça y a Satan. Oui. Parce que moto na moto atali saka mission oyo Nzamba pesiye na misala. D'accord. Pena bizaleli. Alors soko moni mutu azaka na makamba mokili, azaka na mamokili. Mokili mingi. Azo bakaza mosali ya Nzambe. À côté. Aza à côté. Ozomona mitaka na basala Nzambe na ba réseaux sociaux.
mosala nzambe azosala ba porno ko le kamé bactère ba porno donc baza na spiritualité mais ya mabe ya ngambo ya voisin voilà. Papa Vincent siko na moni OK na paramètre moko beaucoup plus concernant les hommes de Dieu. Ce qu'on a lingi na yeba, est-ce que la question de la spiritualité ils ont concerné kaka bana ba sali na nzambe tous ont concerné mutu nyon surtout à recevoir Seigneur Jésus-Christ. Non, spiritualité ils ont concerné quand Bunzambe ils ont concerné mutu nyon so yandimela Yesu. Oui. So on dimela Yesu masi au côté na spiritualité Bunzambe. Oui. Donc moni Bunzambe côté kati na yo. Yango moni tangu tabongo li motema azali censé à recevoir le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit qui est tout d'abord le consolateur et puis yango azali professeur. Oui. Donc mutu a dit kakabiso ko le quand même parole, c'est le Saint-Esprit. Oui. Yango moni Jésus le baina ba ko naye. Bondi melinga eza mabete mais wana ngai nazo baba kanga de kulusu nazo kende na kotina no consolateur mosungu ko tambu sabino ye akolakisa bino makambo na yebisi me binote donc le Saint-Esprit c'est le meilleur professeur pour ko dike mutu ko kota mutu na kati ya profondeur ya spiritualité ya nzambe mais batomingi baza na ngote yango mona azo sambela okutala musique ya mukili azo sambela okutala ekobo azo sambela okutala koswana azo sambela okute même na mutema mabe koleka même bato so asambela kate parce que soki mutu aza ko sala assemblée ko na spiritualité ya bunzambe mazui yango te akoma na esprit méchant koleka. OK. Donc ça l'assemblée à cause de la spiritualité en Nzambe et cause en ngoté et ça peut le quoi porte d'entrée où ils font la que diable a utilisé makasi diable va utiliser makasi ce sont on a pasteur bon ça qui ndoma na l'église a consiba ni so moni mubasi na yi abimina chibola abimina wakatu abimina boye parce que asali semblant quoi c'est Nzambe donc ça boni Nzambe te a comme ndumba ko le kamé bandumba a comme scandale pour la battre belé. Donc c'est ça le problème. Mutu aza ko battre na sima kombo à Jésus. Mais aza ko sala, aza la spiritualité ya diabulu. Bangonde basoko ta ba loge. Basoko ta ba nuka, basoko ta ba kabal juif, badin. Mais mutu oyo a côté na spiritualité ça véritable. Aza la table ko naté. Parce que le spirituel ya bunzambe et le qui ya Satan nguya. Parce que mutoza na nzambe mutoza na volume mabe ya satana akobanga mutoza na volume nzambe. Oui. Pasteur Vincent, vraiment très bien, un très bon développement, que le bon Dieu, que notre éternel Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Pasteur Vincent, toujours dans le cadre de la spiritualité, il y a une question par rapport à l'explication où tu coupes ça. Au lobby, la spiritualité côté Bonzambe, il faut nécessairement mutoza lana molimo mo centre. Question na liboso. Et ça, sous-question là, c'est question d'abord comment qu'est-ce qu'une personne peut recevoir l'esprit de Dieu. Pour y avoir des autres permettre un développement, ils ont permettre à discerner spiritualité de côté à ma bianzambe et côté à Satan. Comment une personne peut recevoir l'esprit de Dieu. Et puis sous question là ngezali, les autres oyo kana ba milieu à l'église, ba to ba komi copier sa message. Je donne un exemple, le prophète Aïe à lobby. Je suis en train d'entendre dans mon esprit, ou je suis en train de voir dans mon esprit. Est-ce que l'homme en lui, il peut voir dans son esprit? Est-ce que l'homme en lui peut entendre dans son esprit? Ce que genre il y a un message wana to tchengo la spiritualité en Nzambe de Satan. OK, merci. Nous avons une question à liboso. Oui. Moto soka ndimeli nkolo yos masia. D'office azana 99%. Oui. Ya ko mbaboli mu musantu. OK. Autour n'a pas le 1%. Pourquoi le 1%? Na le 1% parce que bon moto ezaka bon moto. Moto aki ko za la remplir à 100% té. Parce que to bota kana moli moté. Oui. Hein maman? Oui. To lamba kana moli moté. To liaka bloka mushimbo na moli moté. Nzamba ko tikelo 1% to 2% bon moto. Oui. Pour ce comme ta komi pena spirituel même à ta moi si au robot c'était. OK. Au moment on dirait que ça nous tombe comme le roi de Soum. Il y a un moment qui Jésus a bala kita bota kité. Même quand il y a ce qui est difficile. Quand il est difficile, azala ba réponse beaucoup dure parce que azala qui 100% nzam. Oui. Il y a un nzam ba sûrement ba pourcentage à mukia bomoto pour qu'après moi pour ça moi sinayo, pour ça mobali na yo, hein? Pour qu'après moi nzalolia, bilo moi ndega. Nakasi na ça clair. Oui, très clair. Et ça bloko ba to limbola ngote. Alors, c'est koyo soki mutu a bongoli motema
akozwa molimo mosantu na nzela ba prière et par imposition des mains. D'accord. Mutu oyo nzamba benga ye azali ministre a Nzambe. Azu vocation akosela Nzambe. Kati na solo akosambela Nzambe pona yo et tu vas recevoir le Saint-Esprit. D'accord. Soit on dit que tu as un enseignement, au moment où tu as l'espace, tu as transmettre bateau. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Donc, tu as un Nzambe et koti kati na yo, ndo badi ko tambola na yango. Et comme mo sungi na yo, et vendition na bunzambe. D'accord. OK. Question mi bali. Au moment où bato basakolaka, Dieu est en train de parler dans mon esprit. Non, mais pas Dieu est en train de parler. Je suis en train d'entendre dans mon esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit. Pour tous les jeunes de nos jours, comme ils prophétisaient, bon, je suis en train d'entendre dans mon esprit. Ce qu'on y a le patriarche, la spiritualité, on met un peu pour éclaircir. Est-ce que l'homme peut entendre dans son esprit? Est-ce que l'homme peut voir dans son esprit? Non, ça c'est faux. Ok. C'est faux. Je suis en train d'entendre dans mon esprit. Ok. Ezali un mauvais esprit. Parce que na kati ya mutu, mutu azala à part molimo nzamba tsaka biso zaka cet esprit, mutu azala na âme. Oui. Alors âme ya mutu ki kozala affecté na molimo mabe. Est-ce que vous comprenez? Très bien papa. Et que ça affecté na molimo mabe parce que molimo ya molimo bo moto et le baraté. Oui. C'est l'esprit de Dieu qui parle. Oui. Est-ce que vous comprenez? Très bien papa. C'est l'esprit de Dieu qui parle. Moli manza même te laxaka mutu makam. Moli manza même te fukola rabato miso. Moli manza même tu epesa rabato écoute. Oui. Et ça molimo ya mutute. Pour ba que naza koyokana, je suis en train na kati na ngai. Na kati ya mutu, il y a un esprit de mensonge. C'est le mauvais esprit. Oui. Parce que Nzambe a pesi mutu ba capacité pe mususu na nenga bo moto. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Molimo ya mutu kosaka mutu. Oui. Soko talibana basi mingi ba botisi bona ba mibali ba kima to mbala mabe je crois que molimo na bango mtelo ba kilinga mbali yo donc molimo ya muté kosaka l'esprit de vérité c'est l'esprit de Dieu. OK. Ce qui me tazo ba que l'esprit de Dieu me parle. Oui. Là c'est normal. Oui, wana ndé spiritualité na ngamba. Wana spiritualité pa ya Nzambe parce que molimo Nzambe mtelo baka. Ya ngone mtelo akisaka. Ah. D'accord. Soko tali même mata n'Apocalypse. Okomona même mata jazoloba. Nazaki emporté na molimo ya Nzambe. Oui. Na île de Patmos. Oui. Pe molimo Nzambe kontra ka bali ko pesa ka révélation. Oui. Est-ce que vous comprenez? Très bien papa. Mais somme tabali ko bake na bali ko na molimo na ngai. Boye. Et ça molimo mabe. OK. Donc tout chabango déjà ba prophète nyon surtout na ba soi-disant ba la Nzambe o bazo prophétiser na lolenga bon tout chabango déjà na kati spiritualité na ngambo ça. Oui, disqualifié. Et ça ba matiti ya zui ba loge ya koti ne molimo zo ba kati na ye. Oui. Molimo Nzambe c'est une personne. Oui. Il va te transmettre le message qui vient de l'Éternel. Oui. Il y a Yomo côté, mais il y a Nzambe. Yomo na kabase binga Nzambe soka alobi ainsi dit l'Éternel. L'Éternel. Voilà. Oyo Nzambe ataka na mutu. Mais somme tazo ba ke molimo na ngai eza ko laksanga boye, ezolo bananga boye, ezo salanga boye. Dans mon esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train d'entendre dans mon esprit. Ba so ba be ataka molimo na ngai bimaki. Oui. Ozoka molimo na nzambe maki olimo na nzambe ememaye molimo na ye moko ebimi wana komi kindoki asa zu kindoki akona bakaba juif akoti na bisika oye longo banité il faut que ça la tension mama kebisaka bato bino bato saka bemission bato bakeba ba selmenga nzambe lelo baza na kati ya budiabulu baza na kati ya busatana beglise mingi lelo eza couvert na molimo nzambe te. Est-ce ya batu ndem tezo kambango est-ce ya diable ndezo kamba yango yango moni bato mingi basala l'église mingi barobika te maman c'est fort. Oui papa Vincent vraiment un très grand merci pour ba message à Kuto que je suis sûre et certaine que bato bazo la desu baza vraiment très satisfait na ba révélation aux OP ça papa Vincent ce que to lingi toye ba spiritualité na ngambu ya Satan et tambola randeni. OK. Très bien joué. Une bonne question. Spiritualité na ngambu ya Satan voilà que c'est facile pour découvrir là. Oui. Parce que mutu oyo azala molimo mabe ya Satan kati na ye okokute na makambo ebele ya mabe. OK. Bizali ya mabe. Maloba mabe.
etaleli ya mabe ba vie donc ye kati na ye aza leloko moko ya malamu te omonaka ba fruit ya mabe d'ailleurs na spiritualité bonzambe epesi so ba fruit nango na Galate je crois que Galate 5 mais ce qui peut que na ngambu ya Satan omona makambo ya na Galate 5 kuna zo contraire omona muto yo un homme méchant ba langage ya mabe aza na respecté ay ba to mukolo yo mwana aninga mingi bolamu na ye moko donc bakamino so wana kindumba baba sanka ambiance bilo monde ngona muto na asa côté na kata spiritualité ya Satan le soir Satan se juillet et possédé et juillet le devant ya bon moina ye peso tambuse na ba makamba ba mabe maman c'est faux so mona muto ameli masangati alongo abandi ko longola bilamba mutameli basanga langwe abandi ko ba manzembo kala malilo ise à côté la carte spiritualité mabe magie et ça spiritualité ya ngamba voisin bakaba difuana kindoki mutu sene ko lokaka batu mutu azusela mutu poison zo bangate aibi ke mutu no tire poison bi akozalate akokufa mutu sa koti oui mutu sa koti na kati ya bolimo mabe ya satana batu wana bango wana donc baba zo tambusama selon ndenge mukile lingi awosala bakama motema ne lingi sako banga sako zana mawa sako kanisa voilà batu wana bakoti na kati ya misala mabe ya monisata papa Vincent vraiment une très belle explication merci beaucoup papa Vincent to mito ye basiko ndenge ni ko détecter spiritualité ya Satan na kati ya bana métier parce qu'il y a beaucoup de parents au bamon a rappelé ba phénomène moko anormal na kati ya bana na bango mais bazo trouver au cas normal ce que to lingi o me camper ko éclaircir biso ndenge ni toki koyeba la spiritualité de Satan dans les enfants. OK. Au moins tout d'abord moi donc tout trop vite hein. Oui. Au moins tout d'abord moi na oyo akozala trop éveillé. Oui. Parce que nzamba sali âge na âge Pona likambo na yango. Mwana oko mona ye akozala trop éveillé. Lokola mo ba bikolo moko boyi. Oui. Nyonso to metela ngo maboko te. Oyebite esili oyo et batamina kata mwana wana. Deuxième chose, mwana oyo aza mwana muke mais akozala mwana moko lokola un peu méchant hein. Oui. Ko betaka baninga. Alingi ko zoksa baninga, ali ko torturer baninga. Et ça basine moko mabe. OK. Deuxième chose, omona mwana ona butu abana ko sutuka papa, soka sutuki. Omona ye moko agangi to aleli. To soka sutuki omona ko azolo bana batu. Oui. To na kati pongi na ye omona azolo bana batu. Oui. Et ça pe basine moko ya mabe. Musu super omona. Azamona muke. Mais façon eleli na ye on dit ali kana batu. Yo kansaka gourmand mais gourmandé. Atonda kate. Aliaka tonda kate. Mwana okoza pour la carte spiritualité ya mabe. Mususu. Okomo nazali trop têtu et très impoli. OK. Tetina ke politesse. Okazane mwana mukete, tika kate. Mais bamso basaba na mikete. Omona mona para fingo pena, a fingo pena par exemple de Robert Msangai, maman na yo. Si mona mona ngwa seni, akini. Mais pas na kimi. Pas bika salima. Pas bika fingi na salima be. Donc mingi baba katika za mwana mukete sa nini. Or que mwana obasi ba baby siye à côté la carte spiritualité ya ngamba Satan. Donc et ça ba bebele. Musu spobo nazo suba mingi. Na mbetu. Azo suba mingi na mbetu koleka. Il faut mon appel babeka kotala ye batala soki aza normal to basi ba aza touché. OK. Voilà. Pasteur Vincent Tozo chuté vraiment parce que le temps nous est vraiment imparti donc Tozo chuté vraiment avant dernière question nanga eza yango pasteur Vincent sko toningi toyeba spiritualité nangambu ya Satan et fonctionnaka ndenge nini. Est-ce que partout spiritualité fonctionnera de la même manière? To et fonctionne selon mboka son bikolo tonde. Non, to bona mukili boye spiritualité ya Satan zaka moko. Oui. Mais eza na betape belé. Oui. Non, eza na ba porte belé. Oui. Na c'est ça qui a bunzambe te. Net Jésus. Oui. Soka mi Saint-Esprit hein. Oui. Mo on appelle si mutu mususu.
a commis pasteur. Oui. C'est le même esprit qui opère. Oui. Moussa comme évangéliste. Oui. Moussa comme docteur. Oui. Moussa comme prophète. Moussa pas comme apôtre. Oui. Mais c'est le même esprit Oui. qui opère. Oui. On se mona. Et ça a moko, mais ça n'a pas porte. Et belé. N'a pas couche belé. Oui. Car le même esprit ana. Au moment où ça a vu dont il y a voyance. Oui. Car le même esprit, Moussa a vu les kaboya. Quand ça tu m'abongo tu m'habiki. Mais ça a le même esprit. Oui. Mais ça n'a pas couche et belé. Et ça peut ne pas y a Satan. C'est le même esprit qui opère. Mais ça n'a pas couche et belé. Na domaine ya bamboka. Mboka na mboka ezalaka na spiritualité yango pe ezalaka na ndenge ya esaleli na yango. Soki lokola na Benin, kindoki ya ba Benin, ya ba Béninois. Eza spiritualité Satan. Mais evangile mingi na vaudou. Oui. OK. Baba evokaka ba vaudou kuna. Oui. Awa pa ina biso. Toza na ba province ebele et puis toza na ba benga on dit ba ethnie. Oui. Ebele. Oui. Soki pa ba Congo. Au mona spiritualité na bango ya ndenge ya bu satana eza ndenge motena ya baluba. Oui. Oya baluba eza ndenge motena ya ba Swahili. Ya ba eza ndenge motena ya Bangala. Donc province na province bazana spiritualité na bango de couche à spiritualité na bango. Ya komona kabaka mekokana kate. Na pour exemple moko ko sunga bato ebele. Oui. Soka ke pas baluba. Timba weza la kate. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et ça pas spiritualité. Donc ce c'est les kobo na ndaku ya libala et pas baluba tiba yo kangayo. Mais tandis que pas ba Congo tiba wezate. Oui. Na ba liga solo? Oui. Exacté. Donc na ba basana ba lolenge ya na bango ndenge molimo na ezotambola. OK. Vous comprenez? Oui. Alors, pona skaskoyo na mukili pona bato nyonso. Molimo ne salaka pepe saka bato pe badon. Oui. OK. Molimo ya Satan. Eki pepe sa mutu chance. Mibali balingaka ye. Oui. Yo bokaka moto yo azana chance ba sokola ye. OK. Pour azaka mbele ya bien. Et ça peut spiritualité ba mabe. OK. Et comme ça mutu pe chance. Azala musicien. Oui. A dominer. Ozomona? Oui. Yako na ba musicien musu stop su abela voir mabete. Mais si voir qui to mais c'est ça on sakanate. Parce que avant yeba na mukili, il faut qu'on trakata ba spiritualité moko boy. OK. Ce qui en zambete, il y a Satan et Zalaka. OK. Mutu monte mama servante. A kosa yo, ay kosa la succès na mukilo yo, azapam. C'est la soutenir. Lokuta. L'amendement quelconque. Lokuta. Surtout ma musique à mukili. Oui. Bato ba betaka bale. Oui. Bato na pesa bango bendi c'est ba émission zoya. Ba mona komena bato mutu jeune so betaka bale, ataka bana na loboko. Oui. Nakasi bato ko ba Josué. Ballon vala ba yima kamna zolo ba. Vraiment pas bale ba qui ko reconnaître na ba inter. Na passer flamme d'Angola. Au moment na jeune so mona azan la potate. Mazis paradra atiao. OK. Na ko numéro la mission zoya. Azis paradra ati awa. Au moment na jeune so beta surtout la porte mona arati masque. Le masque des démons. OK. Oui, oh, oui. Na ko numéro maman parce que émission comme na souka. Donc spiritualité satana ezo pesa batu pemba bakabo. Oui, ezo pesa pe ba chance. Ba chance, mutu ba dondo na mukili. Mazana se ye pakola mi molimo ya Satan. Musu pe ba pesa chance ya mbongo. Oui. Ba pesa ba pentacle, ba pesa ba bague magique, ba pesa ba mouchoir magique. Eza belé, to somone ba porte-monnaie magique, to somone dingwe. Et donc aze so bunda zo bunda, so ka bisika mouchoir na ye. Ya ba ko poli. So ka popo le mouchoir na kwei. Ou bien so ka tiango boy. Avec ce coup de tête, il faut quitter. Oui. Donc, et ça, la spiritualité, il y a Satan, mais ils ont opéré différemment dans les autres bateaux, et puis là-bas, il y a bateau. Ok, merci vraiment, Pasteur Vincent, avec de très belles explications. Vraiment, ton côté en profondeur, Makasi, je suis sûre et certaine que le peuple de Dieu est béni. Pasteur Vincent, on a vu que la spiritualité à Satan et ça, comme les gens couché belé. Ndeti na mboka na biso a Congo. Au Congo, un peu éclaircir biso. Batu oyo peut-être Nzambala qui sont comme autant d'autorité spirituelle dans ngambo Satan na mboka na biso. Maman basé belé. Oui. Basé belé. Na le domaine. Domaine nyonso. Na domaine nyonso tout politique, na musique mais non mais le l'autre que peut être na domaine politique ou bien au cadre de la spiritualité côté à Satan oyo
oh nzamba la kisa auto oyo découvra tant aux ala qui na mama na kaso mala te mama pour la pressé na après moi presa terrain na ngai na domaine spirituel politique na makamba molimo presque la majorité ba politique bazaka na misala mabe OK na bina majorité yango na bazaka na motema te parce que OK soki ba coach na spiritualité au niveau na et pas satana akolongola loko moko mama tulangelo na kolongola yo akolongola yo mawa OK akolongola yo esprit ya kokanisela baninga donc kibo moto na yo kibo moto kolongwa kibuyo na yo sata ko botola yango yango mona kana na lobaka ba politique ba politique na so basaka basaka na ba état d'habité OK yango mona ka politicien aiko bomisa batu ne kolo koleka ndoki OK mama Sephora eko kamisa batu ndoki aiko lia mutu moko to batu mbale to batu misato dans 2 ou dans 3 ans mais un policier aki ko bomisa mboka mobimba pour na pouvoir naï OK pour ka ya joie na balika basolo oui très bien do ba bomaka même koleka bandoki do bato ba kotaka na ba loge moko supérieur pona ba konza batu po ba zano torter sur batu alors kuna ba senga ba sacrifice alors ba sacrifice eza ba to musikate eza ba peuple ba zo mettre mu maboko ba peuple ka ba zo kumisa bango tala batu comme na est ba kufi plus de 15 000 morts mais ba zo tikate ba za continuer pona bo mengo na bango pona ba pouvoir na bango pona ba richesse na bango donc plupart ya ba politique mama Jade Sephora Makela bazana kati ya misala ya mabe plupart ba musiciens oyo mona ka ba yebani potanga zaka na misala wana bon lelo lelo mona mana misala bandakala mais bendi se foot fundaka na ko emba bango na banzela ya ba indis mais atango kana ke ko tangela yo mais le tango na miseza ko ya ba kombo pela ba gram se ba ebaki mais so ke na deuxième monde bazana kata spiritualité satana bazo lia batu bato basala ka mama Sefo aningo beta concert boye ba cimetière fungwami ba esprit bimi et na concert pe e pambate e pe pona kolia ozo comprendre net il kamba bakulu na oyo ezali spiritualité a moni satana ngana sakola ngo kala yo yebi oza témoin vivante na lobaka tozo kola ba mule za koya génération moka bane koya bozala mawate likoloka ka téléphone na yo likoloka ka lipano ako kato loboko ako kotobolo libubu bomona ngo salama parce que ezeki baka bezeki préparer banda kala na deuxième monde mama Sephora okamwisa batu obi avant ordinateur obima badini obima ngana mona ka na deuxième monde OK pasteur Vincent vraiment le temps nous est imparti donc vraiment bémission à peuple de Dieu donc il est vraiment nécessaire de s'abonner, de commenter, de suggestions. Nous avons besoin de ça. Donc, pasteur Vincent, au bon biais l'issous pour la suite, il y a émission. Donc, vraiment, c'est une série d'émissions. Nous devons comprendre c'est quoi la spiritualité. N'a pas paramètres dans l'onion, ça peut dans cadre dans l'onion. Vraiment, excusez-moi, pasteur Vincent, parce que tant vraiment comme biso. Donc, comme vraiment la souka ya ton abiso. Merci. Ce qui est comme ya kolobe koki kozala pour le peuple de Dieu. Balanda série ya bémission to fongoli pour la spiritualité. Je vais expliquer beaucoup de choses. Même la kata ba parler na biso ba spiritualité zali ba portable ordinateur. Spiritualité zali. Et puis ya kaya voisin. Ya komoni ba dérapage. Ezo sala mamingi na biloko wana. Alors maman Sephora l'esprit des prophètes soumis au prophète le kobi que tango esili mbako ne kolanda c'est une mission oyo bozala jamais dessus vraiment na kozala poser koloba malembe ko expliquer eloko ne loko na kombo na yango pe na lolenge yango et se manifestaka je crois que bato bakozala édifié na pesi mbote mingi pa ya mama bana ngai ma très chère épouse maman Bénédicte Chipatoka Makela Nzamba pambola ye pa motema passer lalaka
napesi mbote pa na omoko servant d'éternel Jade Makela Sephora nzamba pambolo napesi merci mingi pa ba technicien l'homme valable Cédric Makela Josué Liwanda et puis na pasteur Flamme d'Angola nzamba pambola ye napesi mbote pa ba na poto ne so permettre nga tanga bango. Oui, vas-y papa. Merci beaucoup pa ya Evans Edi Tisungo to sobre synthétiseur nzamba pambola ye oui na moi c'était maman Nancy mbote mingi pa ya maman Mati namba nemba papa Anissé mbote mingi pa ya sœur Margot na France ma fille chérie nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Balbine abelaki bonne guérison na yo ozwa kimia nzambe asunga yo mbote mingi et pa ya Mimito Madouda ma très chère enfant ma très chère fille Mimito Madouda namba na ye papa yava nzamba pambola bino na selo Mimito Madouda namba na yo faut sombela ngai caméra na baki faut sombela ngai caméra pour na ciel ouvert et ko sala malamu ndenge pe moi geste sala maka pana eloko moko so mama ki l'église nzamba pambola bino na pesi mbote mingi et pas bana des États-Unis d'Amérique na so suksa wana frère Lievin na moi c'est mama Gigi nzamba pambola bango pambola sœur Sylvie qui galou sœur Moyuma Gracia frère Cédric frère Patrick Kamanda apambola paix en tout cas basé belé so na tanga bango tan super rekoleka bino nyonso bato bolanda kabiso koko ping pong na Belgique na sœur Virginie nzambe ale kono pambola bino e ba sur la tangi ba kombote yanzi Espérance Ferdinand nzamba pambola moi sina yo mama Brigitte frère Basaoula José nzamba pambola yo vraiment kola pambola bino c'est que ce maison élité to mona na lisusu na be mission kitoko yo qu'est-ce que la spiritualité Maman Jade Makela Sephora nzambe apambola yo ozongi oui nazongi de retour koki maté de retour olobanga liboso de retour mo ozomona souté vraiment nzamba apambola. D'accord, donc peuple de Dieu, vraiment merci, nous avons été édifiés par le message de l'homme de Dieu, le papa Vincent. Donc il nous a parlé sur la spiritualité. L'émission Nabiso et Suki mais Sukité, donc c'est une série d'émissions, c'est une série donc Bokozwa, la spiritualité, la intégralité, la nuance, toutes les parties, tout le problème et qu'on permettre à Yope Oyeba, Ngambuni Nyozali, est-ce que tu es du côté de la spiritualité des dieux ou tu es du côté de la spiritualité des Satan et qu'on permettre à Yope Oyeba entourage. Donc je tiens aussi à remercier cette équipe technique qui nous accompagne, Potoko Malabanda, Potoko Malaba ordinateur, Naba écran, Naba téléphone, Nebino, Bozwabiso Malamoboué. Je dis merci à Josué Liwanda qui est derrière la caméra. Je dis merci à l'évangéliste Cédric Makela, à Zana Montage. Je dis merci à Pasteur Flamme d'Angola qui est toujours là pour la commission de l'émission Malamou et à toute la famille Ciel Ouvert TV, à toute la communauté Vallée de Bereka. Balagnon surtout ya nzambe o bandima kanzambe na nzela ya communauté Vallée de Bereka partout bisi quand tu bozali to pesibino mbote. Donc si le Seigneur le permet, s'il le veut, s'il le souhaite, on se reverra très prochainement avec une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Bye yo.